mbote mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandolete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba Sainte Anoïde, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo mama procureur Sainte Rebèze loba likambo olingo loba loba tokomona nini bon ah bon eh ah bon ok eza bongo eh oyebi nango nini ah bon biloko nga na nini ngai ah bon eza eloko nga na nini neti nga nana chante bongo atangilaki oh non Karine bazolakisa mayele na ye Cameroun ya Congo te ah bon ah bon bokotala yango bino moko
Ah bon, Moi, je ne d'accord. me permets jamais de parler de cette pauvre dame-là. Elle a peut-être fait ses choix, ses décisions dans sa vie. Ça ne peut pas être un sujet de moquerie. J'aimerais jamais que quelqu'un suive ma mère. Ok, Je suis d'accord. d'accord avec Parésie à cause de cette émission-là. Mais c'est pas parce qu'il a défendu Karine une fois, il a défendu Karine deux fois, que encore on limite chaîne à Parésie, exemple TV, et comme une chaîne attachée à Karine au côté. À ça, on s'en a été. Mais non, Ok. il y a une expérience, il y a un jour, il y a Parésie, et ça, la canacate, la média, la bichou, la YouTube. Nayebi, Il y a natala. un rabaisser dans ma bêtise. Il y a un très bon contenu, il y a un invité, respectable et respecté. Ok. Loba. Procureur. Un licencié qui va traîner derrière quelqu'un. Nayoki bien bien. Ok. On est amis, on est frères, nous sommes une famille, mais à un moment donné que chacun fasse son travail. Loba. L'écriture, ça est sonné. Pour respecter Misala Batou, vous manquez confiance en vous à ce point. Vous faites chanter les gens. Oh. Pour Karine est qui sur Internet? Que va trouver glorifier pour ta Sanjolae. Donc, bino pour Kamela Biso, ne pour l'intérêt de nos personnels. Pour Kamela Biso, pour l'autre ça. Pour C'est pas. ça là. Et non parce que pour c'est blanc, pour finir à Rabatouan, et tout autre démarrer à Rabatouan. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si tu penses que quelqu'un fait son travail, alors il le moins bien sauté. Quelle opinion non, maman procureur? Pour votre information, Loba. Parésie ne va pas dire ça haut et fort à la télé. Moi, je dis, Parésie, fâche-toi, je m'en fiche, on va arranger après. Ok. Parésie a failli faire des grandes choses à cause de ces bêtises. Hein. Il y a des gens avec qui on ne s'affiche pas. Hein. On traite pas avec des personnes qui n'ont plus rien à perdre. Hein. Loba. Mais ça peut détruire même ton image et l'estime que les gens ont pour toi, le respect, la considération que les gens ont pour toi. Parésie a failli perdre beaucoup. Hein. Il a failli perdre beaucoup. Eh. Beaucoup. Loba. Parésie, pesa Karine merci. Pour y aller dans salle des chaînes dans le vendre, mais vous foutez des gens. Mais vous foutez des gens. Les gens ont suivi Parésie à cause de la qualité de son travail et non à cause de Karine. S'il vous plaît. Ok. Les gens ont suivi Parésie à cause de la qualité de son travail et non à cause de Karine. Mettez-vous ça très bien dans la tête. Tu vois, Parésie, tu vois, tu t'es affiché une ou deux fois pour soutenir une personne. Voilà comment ça te pète à la gueule. Les gens commencent à réduire ton travail dans ma bêtise. Loba. Loba. Maman procureur. Merci. Merci. Est-ce que c'est un sens? Ou appelle ça Karine merci. Pour pas abonner nos sens à Namoana, ils a grâce à Karine. Voilà le coup. Ça fait comme Parésie est à l'autre. Non, ça doit être vérité. Bon, c'est blagué, je m'en fiche. Moi, dès qu'on a des commentaires d'ailleurs, au moins, il va dire que tu charges à cause, charge à Karine, vous savez, m'a dit, oui, Madebo, tu as raison. Beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord avec Parésie. Il sait, on se désabonne. Yo, comment on va délire, on va bêtise, il y a ma charge. Maman. Loba. RKK a décidé à ça la part de choses. C'est-à-dire, Karine, c'est ma soeur. On est amis. Je la défends si elle a des problèmes. Mais quand il s'agit de mon travail, je fais mon travail correctement, sans chichi. Je ne m'affiche pas dans des bêtises, pas dans des scandales, parce que ça, là, c'est pas mon niveau, c'est pas mon level. Je suis mieux que ça. Je suis Ok. tout ça. C'est bon, c'était le jackpot.
Ok, Il ne parlait ok. même pas de ça, en fait. Il ne parlait même pas de ça. Il s'est juste affiché avec eux 2 ou 3 fois. Et comme nous, quand on voit les choses, ça reste dans nos têtes. C'est resté dans un coin de nos têtes. Mais depuis qu'il n'est plus. Ok, en tout cas, ndeko mwasi oyo mama procureur ye aya na net ye aza na net mpona kosakana te. Bien sûr nayebi bachinois bato ya karine batalaka basite ebele lisusu te, batalaka kaka basite oyo elobelaka karine to basite mibale net ya Ken Piana ou bien na moko lisusu bobakisa oyo elobaka mabe mpona Karine Mokonzi. Me na miniti oyo Karine Mokonzi eza na bato oyo baza prepare babima balobaka mpona ye contre ye ou bien kosala analyse modele ya mama procureur, analyse moko ya kotake mpe ya kokukula mpo mama procureur oyo azali mpenza mama procureur te me azali mama babengaka bango banani nakanisa babengaka bango bamama fiscale to bamama eloko moko boye me procureur naza na mwa doute bon comme tel ye moko amibengi mama procureur tokoki kaka kotia ye na place na ye me azwaka role ya avocat ya défense ya contre Rando ou bien avocat ya défense ou bien fiscal ou bien soki nani yango wana ndenge aza wana soki aza kosala analyse donc apupulaka mbala moko analyse donc Karine Mokonzi ye alobi alobelaka ye mpe alingaka Karine wana nakoki kodute nango te mpo Karine bato balingaka ye bazali meme baoyo balobelaka ye mabe me baza na baoyo mpe balingaka ye kaka na mabe wana balobelaka ye ndenge tomona Mida na Taylor apupula Karine modele nyonso na mama ya Karine me Mida na Taylor azalaka nde fanatique numéro 00 ya Karine Mokonzi. Donc nakoki kodute na mama procureur te me mama procureur ndenge aye wana mpona aye mpona kolakisa vraiment kokorige ou bien kosala eloko oyo alingi kosala analyse ya kokupula mpo Karine Mokonzi na Gloire Olangi 2019 oyo asimbi bango vraiment kosimba voire même aza parti ya baoyo batindi bato bakende kotala lisusu Karine bakende lisusu kotala oyo ya biso Gloria Olangi. Donc Gloire Olangi surtout ye amati bato ebele mpo motu fi oyo abakisili ye mpe mwa ndambo mama procureur oyo yango wana mama procureur oyo nakanisa 2020 oyo ekozala somo akosala baanalyse ya kokupula oyo ya Rando eloko oyo yalobi alingaka yango te alingaka bakoneri wana te me ye moko aza deja na kati ya Rando nayebi te soki azoyeba to azosala sembla me mpo na ngai lokola nalela yango en tout cas mama procureur mpa na nga aza kokota nga na ndenge moko ya kitoko surtout lokola alobaka babilangue ekendeke mpe kitoko aza mpe na lire na modele ya koloba ya kitoko azali moninga ya bachroniqueur na bachroniqueuse ebele mpe batanga kelasi moko na leketsu panda basilisa kelasi na leketsu panda bien sûr ye adominaka leketsu na français mais leketsu mpe adominaka ye na lingala mpe na mosala yango wana nasukisi awa botikala malamu. Ciao.